Le saco, papa, maman, balandinho, soya Belinda Benz TV. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Maman et maman boni bino. Toye na masolo ya maman, nous sommes là dans notre rubrique masolo ya maman. On va partager un sujet vraiment qui édifie. C'est un peu spirituel. Mais nous, on va voir qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut laisser. La vie a tellement de surprises. La vie est tellement compliquée. Il y a des réalités dans la vie. Alors, mes frères et sœurs, ne zappez pas. Suivez jusqu'à la fin de cette émission. Vous allez comprendre l'histoire de notre sœur. Notre sœur parle de sa famille. Comment ils étaient avec le parent. Le papa est parti, ils sont restés avec la maman. Et ils étaient 5 filles. Elles ont passé des moments très difficiles. Mais à la fin, leur maman avait trouvé une solution qui était une poudre magique pour booster, pour déclencher leur bénédiction. Elles sont toutes ici en Europe. Pour la sœur, c'était une grâce. Oui, de booster. Mais c'était de quelle façon? Est-ce que c'était par la prière ou c'était par d'autres choses? À partir de l'histoire de notre sœur Pamela Evoudia, donc j'ai été contactée et il y a une sœur qui m'a parlé que non, dans leur coutume, c'est comme ça, c'est normal, tu peux booster, tu peux déclencher tes bénédictions et ça se fait à l'accord avec tes parents, tout peut se faire, tout est possible puisque Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a bénis, on a toute la bénédiction ici sur terre. On peut booster nos bénédictions, nos étoiles, nos chances, mais de quelle façon? On va écouter la façon dont la maman de notre sœur les a bénis. Je ne sais pas si c'est une bénédiction. Elle m'a dit que c'est une bénédiction. Et toi et moi, nous allons comprendre comment il faut booster. C'est par la prière ou par d'autres choses. Chacun a ses pratiques. Nous ne sommes pas là dans ma solo à ma maman pour critiquer. On va voir ensemble, chacun va tirer une leçon et ça ne sera pas long. On va le faire en français. À Lingala, à Lingala. À français, là, j'ai essayé un peu d'expliquer pour la famille Belinda Benz TV qui ne comprennent pas Lingala. Donc, c'est à peu près comme l'histoire de notre sœur Evoudia. Mais cette sœur voulait expliquer autrement comment ils ont vécu dans leur famille et je vais l'expliquer à Lingala. Ba maman ba papa pe ba lobi pourquoi kaka masolo ya ba maman? Pourquoi pas tous la pe masolo ya ba papa? Oui, bien sûr. Na masolo ya ba maman, masolo ya ba papa pe ezali. S'il faut ba papa ba intervenir, pourquoi pas? Mais tango maman zwaka masolo, maman femme sage. Oya zwaka makambo ayoki akokomisa message pa papa akokomisa message pa bana na libota mobimba mais ba papa pe baza na droit ba yoka masolo ya ba maman ce qui est commis secret de femme wana to lingaka mingi biso ba maman to yeba makambo wana po esala ka biso malamu. L'histoire eza ya ndeko na biso ya mwasi tokobenga ye Judith. Alors Judith azalaki na ba parents na ye bazalaki na pays moko ya Afrique mais biso tokoloba yango lokola na Kinshasa pona bonne compréhension lokola tozo sola lisolo na biso na Lingala. Ndenge ndeko nanga oya pesaki lisolo a préféraki ezala na Lingala. Ye muta yebi mais aza mutu a mangala te alobaka mangala te aza mutu ekolo mususu alingaki kaka talisa ngape na lingina talisa lolenge bandeko mususu ba vivaka ezaka kapona babikolo te na biso bato ya mangala makambo esale maka mingi na ba communauté na biso ya bato ya mangala vraiment makambo esale maka mais mutu na mutu ye banzela nini akotambola bandeko to landa lisolo lo sako jolie base de Tonton Ahmed, le Sako, Maman Valérie Bobiao, Valérie André, le Sako, sans oublier ma maman Georgette Koumou de papa Willy. Ndeko moi fit obenge na kombo Judith azalaki na ba parents na ye, babandai ko vivre na Kinshasa. Papa azalaki na musala ya malamu abandai ko sala, bazalaki bana 5 na famille na bango. Papa bamitaki ye na province akendo sala. Era bakendaki ko sala na province, basala ki mbula mingi te
quelques années, papa Moussala ici là qui mais après ça qui raison alors bah yaki kozonga na Kinshasa bazongela ki lopango na bango oyo batikaki papa asombaka lopango atikaki lopango donc bazongaki na lopango na bango bazalaki ba locataire te alors bazongi na lopango na bango papa Moussala ici là qui maman aza mwasi oyo amesana na commerce te abandaki ko dépendre na mobali na ye c'était une femme au foyer. Bazo vivre papa Moussala esilaki et comment qui passe pour na bango po bazalaki na no bilenge bana bazalaki na ba mineur bango nyonso papa ayaki kozwa likanisi quelques mois après ayeko yebisa mwasi na ye alobi ndenge Moussala ekatani tozo vivre boye ressources zate nga bandeko na ngai oyebi mutu na muta vivaka vi na ye yo pe bandeko na yo nyonso baza na mboka alors ndenge za boye toteka katikati ya lopango na biso et permettre ngai na kende na province na kende koluka na zonga na mboka o tozalaki malgré nazalaki na musala mais omonaki vi ndenge bato bavivaka kuna ba commerçant soki toteki katikati ya lopango mbongo wana eko permettre na tikela yo mwandambo ngape na kende kobunda nango elekaki bongo lopango etekamaki mais tango lopango etekamaki papa ya Judith a tikelaki pe maman mbongo il a voyagé qui mais tango papa akendaka papa akenda motako asala ka signe de vite maman atikalaki na ebandeli kobundana na commerce lokola zalaki mwasi ya makasi na commerce te donc esalaki ke bakombaki ko vivre na pasi ba Judith lopango oyo etekamaki ya katikati muto asombaki lopango ba tekaki kaka lopango ndenge zalaka mais ba séparaki yango te donc parti oyo etekamaki mukolo lopango asalaki ndako ya batol toyebi biso nyonso bandako ya batol oyo ezalaka mutu soki asombi terrain na ye en attendant atonga ndako oyo ya ndenge alingi kosala atiaki mwa ndako moko ya batol wana atie mutu po asurveiller coin na ye oyo asombaki ba Judith bavandaki na mama la bango lokola momesano bakomaki na pasi ko vivre vraiment na pasi mama oyo ayaki ko surveiller lopango ya côté ndambo ya lopango basombaki ayaki pe na bana na ye misato bana mibale ya basi bakolaki moko azalaki nano mwa ba jeune na âge ya akolaki mais ba oyo liboso bazalaki mikolo na ye alors Judith basalaki connaissance na bana oyo bazalaki kaka lokola na lopango moko bakomaki kosolola Judith bazomona ke bango kutu baza na ndako ya malamu malgré makoki ezate mais batu oyo babandai kovanda na ndako eza lokola ya batol bavivraka malamu tongo bazwaka petit déjeuner midi baliaka nyonso baliaka mais batu bazovivre na ndako ya manzanza mama na bango azalaki malamu bango ba jeune fille mibale oyo ba locataire chaque poko babandaka kobima kokende kotambola. Alors Judith asasociaki na bandeko basi wana mibale et komaki na pokwa babimi bakendaka kolala libanda kotambola ndenge ezaka ka bana basi ba jeune fille bakendaka kosala ba vie mais ye azozonga na ndako abandaka kozonga ne loko te akobima kokende ya mususu bakosakana na ye kaka bongo abandaki ko se retrouver te ezalaki vie ya passé bandeko basi wana mibale bango bazalaki soki babimi bakeye ozomona ke bakomona na mwa misolo oyo bandaki ko permettre bango ba vivre malamu na mama na bango lokola basi basalaki ki camarade makasi ba Judith bazala nango te ekomaki soki ba locataire baninga bale balambi bakomaki kolia esika moko mais Judith alobi famille na ye na baleki na ye ezalaki pasi baleki oyo ya basi bakomaki kokola mutu na mutu akomaki kosala vie na ndenge na ye mama azalaki lisusu na parole te liboso bandai kopekisa bango bana na ngai botika kotambola botika bana babandai kokende lisusu ba classe te ekomaki pasi mpona mama wana azwa autorité sur bana na ye donc bana nyonso Judith alobi na ye na baleki na ye bakomaki na vie ya libanda ebandaki koleka bongo quelque temps après bakamarade mibale bana ya mama oyo ya locataire bana ya mama oyo ya locataire je crois bozo comprendre na lopango oyo etekamaki oyo ndambo lopango oyo bazalaka place moko bana wana mibale elandanaki moko a voyager ake poto 2 mois après mususu aye kokende. Alors Judith ekomaki moi ko interpeller ye mais azalaki na ye kaka bongo alobi nazomona baninga baza na chance baninga bazo sala makambo bazo voyager apparemment ndenge bango bayaki misato mais na famille na bango pe mama abota bana ebele bana mususu déjà bazalaka na poto
bango babanda ko vivre kaka bongo mama na bango abanda ki pe ko solola na moninga mwasi wana poske bazala ki kaka lopango moko ndenge tolobi malgré etekamaki mais bazo vivre kaka ensemble bakomaki ko solola mingi na mama oyo bana na ye babanda ki ko sala makambo ezo réussir bana mibale o misato batikalaki na ye mibale ya mikolo yaki awa na Europe etikalaki mwa moko pe akomaki jeune fille bazo continuer kaka bongo j'ai dit akomaki alobi akomaki vraiment ko bima famille kaka ndenge na lobi mwana na mwana zo kende ko luka pona pokwa bali ata matembele e yaki ko sala mukolo mususu mwana oyo ya mama ya locataire oyo a tikalaki ya suka bazo sola na Judith ayebisa alobi ya Judith alors ndenge obanda kozala na bayana nga bayebisa o teke ndenge tozala na biso mama na biso asala biso makambo ndenge eza boye ngai pe kalate nakutana na mobali moko ya bien kalate nazokende poto yebisa mama na bino basolaka na mama atuna kaka mama ndenge asalelaka bino po lokola bozo souffrir boye mama akolakisa ye eza nango simple na kamwe ndenge bayaya bayebisaki yo te je dis pas que komona mama na ya lobi mama yoza kaka boye otika biso za wana tala moninga bana na ye bazo réussir oyo lisusu ya suka wana oyebi ke ye palinga kende poto omona ndenge akoma na mobali wana mususu ndenge azalaka na ye tonto wana azokipaka na ye ndenge eza na azokende ne poto yo tuna kaka mama obovandaka na ye mama intel o tuna ye nanu peut-être azala makambo po mwana leki ya mwasi alobiki azala makambo oyo asalaka bango po bazala na chance bongo Judith alobi asolaka kaka na mama na ye bongo elekaki quelque temps mama na ye ayaki kobenga bango nyonso Judith na baleki na ye ya basi 4 na mama na bango ayebisi kaka mama na bango ayebisi bango alobi nazokanga bino basinga ya loketo po bozala na protection ndenge bokoma kotambola boye nazotia bino basinga loketo mais na kolongola na nga yango une semaine après azwi kaka liputa na ye akati kaka ndenge ezalaka kati basinga akangi bango na loketo une semaine après na kolongola alobi babanda ko vivre bongo ye akomaki soki abimi peut-être okende na ye pe weekend abimi na ye akomaka na ba camarade na ye mususu ya mili kaka ya kotambola ki cherche po kaka ba vivre puisque solution ezalaki te papa akenda na ye mama pe akokaka commerce c'était mama azanga autorité mama akokaka ko idiki lisusu bana te akomaka kotala mwana akendaki azongi Dieu merci mwana akendaki azongi likama ezoli ete Dieu merci tango akangaki bango basinga ya loketo bandeko nanga une semaine après mama wana ayaki kolongola bana nyonso basinga loketo j'ai dit alobi mama longoli biso basinga loketo biso tozo continuer ko vivre. Après quelques temps, maman aye na poudre kaka oyo toyebi biso nyonso poudre Johnson. Oyo bapakola kaba bébé oyo pe biso mikolo peut-être okoyo ko pakola. Aye li bango ango alobi eza nango poudre normal. Ba poudre oyo soki bozo bima bozo pakola yango e ko sala ke bino pe bozala malamu. Aye pesa ki bango ba explication milai te. Je dis ta lobby lokola ye pasa komaki na niveau moko boya komaki vraiment ke fois réussir. Mama pe asololi bongo, mama na bango azalaki ba mama oyo lobaka mingi te. Mama na bango azalaki trop timide. Mais a comprenaki ke mama peut-être asololi na mama ya ba ndeko basi oyo makambo na bango esimbaka bakenda ba poto asololi na bango. Donc ye andimaki azwaki poudre wana na baleki na ya lobi. Quelque temps après makambo na bango efungwamaki. Makambula bango efungwamaki alobi akopesa kaka exemple ya ye moko akopesa ya baleki na ete po yango asengaki na pesa kaka conseil mais eza na français te pour permettre que bato ya bandeko na ye mususu ba yeba te mais eza conseil tokoyoka na sima pourquoi abetelaki nga lisolo wana alobi ye moko ndenga bandaka kaka kobima bandaka kaka komaka kotia poudre wana Johnson azosangisa yango na ba poudre na ye mususu azalaki nango poudre wana ezalaki nango ya kobomba na te mama na bango bandaki kotia yango kaka na salon na bango atie mwana na mwana soko lingo bima otie mwa poudre na elongi ezalaki bongo o apesa bango kisi o aloba na bango nini mama na bango aloba na bango eloko te mais a remarquaki banda akomaki kopakola poudre wana ata sangisa wana poudre mususu amonaki soko azotambola azalaki na lumière moko ya makasi azalaki partout azotambola donc akomaki azotambola oyo babenga na yembo na nzembo pardon banda ko benga matanga na boulevard bato bazobuka na bakingo ayebisinga lobi Belinda tala kaka ndenge nga nazali
na changeant eloko mon côté mwindo na nga kaka o naza nango yango nazalaka nango na Afrique na bakisa te na tia nanga mafuta ko éclaircir te nazalaka kaka boye na mulai nanga boye nde mozomona na taille nanga kaka lokola na boti bana misato peut-être moi corpulence changé mais nazalaka kaka boye beauté ya normal alobi soki nazotambola na nzela Belinda non. Mais ezalaka yé mon côté na baleki na enyo sa zomona ke baleki ba vie changer ba komi ko bato seko ya normal ba komi ko linga bango liboso ezalaki bato bazo linga bango po ba sakana na bango et komaki ke bato ya normal bato ya valeur alors yé akutana ki na parisien moko alobi ba kutani na parisien wana auta ki ko kita na mboka oyo azalaki na ville azalaki to bengi yango Kinshasa bakutani na parisien wana azalaki muto wa makambo oyo ezalaki mobala za na poto aluki masolo mikanda tu po abakende kozwa mwasi na ye fiancé na ye atikaka alors Pamela akutani Judith akutani na tonton wana parisien wana alobi basalaki kaka une semaine ya pamba parisien wana azwaki décision alobi ke tindenge na ye nazobenga mwana mwasi wana oyo mobali na ye aselaki makambo po na voyager na faire voyager ye mwana mwasi ango a répondaka te mobali pe soki na bengi ye azwaka te na préféré ndenge na sepeli na yo kende na place ya mwasi oyo na yaki kozwa nga naza marié na poto mais na kopesa yo adresse kokoma et pas camarade na nga pesa ki ba coordonnées Judith alobi Belinda nga na ya na poto na bimisa 1 euro te 2 euro te na futa billet te na sala eloko te ye moko asali na aéroport alekisanga na ya na poto na komela place alobaka ngai moko esprit ye kofungwa mako na yebaki ki azalaki marié na bwaka ngunda kaka ndenge zalaka na kenda na foyer tindongo zomona vie na nga ndenge naza baleki na nga ya basi biso nyonso toza na Europe bamususu baza na Londres bamususu baza na Canada mususu baza na Italie biso nyonso makambo na biso efungwama yango ndeko Judith ayebisinga lobi maman Belinda j'avais suivi l'émission que tu avais fait pour Pamela et Voudia. Ces choses là chez nous ça se fait et ça les maka ceux qui ba parents na yo ba pamboli yo ceux qui ba parents na yo comment bénir yo déclencher étoile na yo puisque nous sommes là nous tous nous avons des étoiles Dieu nous a tous donné des étoiles alors c'est à toi de savoir déclencher ces étoiles nos parents ils savent ma maman elle ne savait pas si ce n'était pas la dame là même nous on allait rester en Afrique on n'allait même pas venir ici en Europe puisque je ne sais pas comment on allait faire mais grâce à cette dame là qui était venue pour nous c'était vraiment une bénédiction ayaki akomi ko vanda na ndako amanzanda mais na ndako amanzanda bazo vivre bien et ti mwana na ayaki ko loba basola na mama kaka ndenge na expliquer bino alors nous sommes ici en Europe moi je suis mariée j'ai mes enfants j'ai mon entreprise mes sœurs nous sommes toutes bien nous n'avons pas de problème puisque nous avons reçu une bénédiction. Notre maman a fait des sacrifices pour nous. Notre maman nous a protégés avec le pain là puisqu'elle a zonga qui quelques années après. Maman na bango a expliqué qui est ndenge latisa ki bango ba singalo keto ezala ki po a protéger bango et que ata makambo yé mbonge yé et simba bango te. Ba sacrifice ezala ki te d'après elle bazalaki na ba sacrifice te mais loko ya yeba papa na bango akufa papa kuluta bango akufa tata mwasi na bango akufa bande kwa kota mama na bango bakufa alobi ça n'a rien à voir puisque nga na tuna ki nga alobi ndenge asala ki bino normalement eza ba sacrifice ezalaka mabe koki ko ya après ayebisinga alobi non mabe ya te soki ba papa na biso bazali susu te po bango moko batambola ka mabe soki na mokili oyo zo tambola malamu nzamba ko pambola yo makamno ekufungwama soki okie ko luka ba chance pona yo moko chez nous c'est possible okende pona yo moko pona bana na yo okie pona ko lukela batu mabete mais okie pona yo moko ba déclencher étoile na yo eza na problème te po nzamba tia biso nyonso ba étoile il faut qu'on y ait comment il faut déclencher notre maman à fungola qui mise soit déclencher tous bien na kenda kota la maman en Afrique a bien alors la fille là c'est que à respecter qui va condition c'est
c'est que pardon akendaki kosala makambo na ndenge na ye akotaki na mabe yango mabe ezwaki ye normalement soki okei kosala ba pratique wana oke nango na ndenge ya malamu ndenge mama na biso asalaki a bénir biso na bandenge moko poudre ya pamba Johnson mais lumière na biso oyo ezalaki bloqué oyo batiaki molili voile wana ya noir elongwaki tokomaki komona na chance na biso ti tozovivre boye je n'ai pas de problème lisolo ya Judith yango wana bandeko nanga ya poudre Johnson na singa loketo bakendaki kokanisa bango yango ememelaki bango lipamboli ayebisi ngai ke akontinuaka kosambela akendaka na Lourdes akenda babenga yango Lourdes kuna place bakendaka kosambela place bazwaka ba eau bénite wana akendaka kuna asalaka ba sacrifice apesaka ba don asalisaka ba orphelin asalisaka ba veuve asalaka ba action de grâce pour na ye asala lisumu te ba parents na biso baza na droit ba bénir biso na ndenge nyonso soki eza ya mabete eza lisumu te alors yango na ye na lisolo oyo bandeko nanga puisque ekoki kokuta na pe na ndeko moko na bana na biso na mutu mususu oyo aza na kondima ya se eke balobi na ye likambo oyo amitala lobi ah nga na libota na nga mama na biso aza na problème papa na biso akipaka biso te toza na vie ya pasi alors soki eza na ba place moko oyo bakendaka ko déclencher ba bénédiction ya bato eza na place moko oyo bakendaka ko fungola ba chance ya bato pourquoi pas nga na kende la prophétesse Petronelle Benz o meka kotia ba commentaire o expliquer na bandeko nyonso bakolanda soki nzela wana eza mabeto malamu. Nous ne sommes pas là pour critiquer, mais toujours tala le pour et le contre. Ndeko na ngai mama na ngai Micheline o na landaka oteaka ba prédication ya kitoko o landa lisolo oyo conseil nini okopesa na bandeko na biso oyo bazomona ke Nzambe na mukili oyo apesi biso ba bénédiction apesi biso makambo nyonso c'est à nous maintenant ou bien ba parents na biso ou bien biso toza ba parents toza na bana toye ba ko déclencher ko fungola betwale wana yango bato mususu bazo vivre pauvre alobi bozo mona ba musicien mususu oyo azana miso akokanga makambo kosimba te oyo akei peut-être na bakisi nde bazo kene mabe mais oyo azosala makambo na ndenge kaka Bible lobi na mokile lobi ba bénédiction na biso mutu na mutazana étoile mais ezala ndenge na ndenge bazo ko déclencher betwale na bango bazo sala betwale na bango bazo vivre bien soko zo tambola na kobanga nzambe zo respecter ba loi na ba commandement ya nzambe okozana na problème te na meka ki kote ya ndeko mwasi na ndenge na nga na expliquer ki Judith c'est bon bien mais bino mama na bino amema ki bino na lolengi wana akanga bino na nusinga loketo après amema ba poudre bo banda ko utiliser omonaki ke makambo salaki mais dans l'avenir pour oya salaki eza lokola je ne sais pas na yebi vraiment exactement te oya salaki ce qui peut bonganga ce qui peut ni na koyi ko bengango ye moko lobi belinda na kota ndako nganga te na simba te mama na biso pe to yebi ke akenda ndako nganga te akenda ka ba prière na ye a catholique vraiment elle a essayé de se défendre comme quoi que ces pratiques là sont bien nzambe nde atia yango na mokili zala sikoyo mayele oyeba ndenge ni na kosala yango na yeba ndeko nanga biso oyo totambolaka na kobanga nzambe biso oyo tomi lobi ke tokolanda Jésus Christ comme notre Seigneur et Sauveur tozala na nzela oyo tokoki kolanda soit otamboli na gauche ou bien na droite soit oza moto ou bien oza malili soit oza na Yesu ou bien oza na Yesu te nzambe apambolaka parent na parent ayebi ndenge nini akoki kosala pona bana na ye biso tozandaki kokola na famille nanga mama na biso abandaka kolakisa biso prière azolakisa biso tozalaka nanu bana mike na tongo avant kobima kokende ba classe tozandaki kosala culte familial wana na zana no mwana mukie
Mais na yebaka kotanga Bible, ba Matthieu 7:7, ba nini, il faut tanga, il faut expliquer azola kisabiso ke toko pambola makaka na se ya makolo na Yesu. Tokanga makaka na Yesu, makambu nyonso toza nango besoin, soki to moni ezo kokisa mate, to senga bolimbisi, to sala ba jeûne et prière, to lelela Nzambe, to kozwa solution na makambu na biso. Oyo ngai na yebi moboti na biso alakisa biso ti lelo na koli na yebi ke soki naza na besoin ya likambo na kosenga epa ya Nzambe, soki naza na besoin na déclencher bénédiction nanga na kosenga kaka epa ya Nzambe, na kolela kaka epa ya Nzambe, yango nga pe na koma kosala pona bana nanga kolakisa bango nzela ya Nzambe. Balobi mama ki close alobi totalaka ba parents te. Kotala te muto ya zaboye, azoloba zaboye, yokaka mwandule, abimaka, kokende ba boîte, kokende ba fête, koyemba, non. Nzambe atalaka motema. Nzambe atalaka relation na yo na ye. To yoka biyoka yoka te. Nalobi yango po efungola ndeko moko matoi. Efungola ndeko moko matoi. Totali sakape bana na biso. Bayoka biyoka yoka te. Po lelo mabe komi malamu. Mutu mususu a passé l'expérience ya vie na ye ake na bandenge moko boye na ba coutume na bango, peut-être pas na bango esimbaki, mais mwana bana na biso bakoki koyoka. Biso moko pe batu oyo baza faible. Akotala ke libana nange ezo simba te, akotala ke bana nanga vie na bango ezo bonga te, bana nanga bakomi na âge boye bazo bala te, bana nanga na sala nini nzoka nde ezalaka boye. Nzoka nde batwale na biso fo biso moko to déclencher yango. Nzoka nde il faut na kende kake pa mama moko asalela nga mwa bisala sala, apesa nga mwa poudre Johnson na pakola bana na ngai po lumière et molili elongwa luminosité ekota po bana na nga bamona na bazwa mabala, bazwa misala, bazwa mabota. Tokende na mabete bandeko nanga. Soki na ye kosola na bino lisolo oyo ezaka kake tokangama na Yesu. Kokangama na Yesu wana eza kotalisa ye baposa na biso. Nzambe asalaka na ton na ye, asalaka na ndenge na ye. Biso nyonso oyo totatolaka na Nzambe mutu na mutu ayebaka ke soki na leleli Nzambe na bandenge moko boye, Nzambe nanga ayanolelaka nga. Oui. Quel que soit aux moutaza ceux qui pendenge nini bato mususu lelo tozo mona bango bato masumo ye vraiment kokota lola te. Ye vraiment ko sala ceux qui pendenge nini ye vraiment mais bango peut-être bazana relation moko intime na Nzambe ko mona ye kaka bongo mais era kotaka na masolo akati na Nzambe azolela Nzambe na ye ba chance na ye zo déclencher. Peut-être oyo ya lukaka zwa, mususu kaka lipa, mususu kaka bana ne ba kende classe, mususu kaka musala ya mobali na ye ezala malamu ba vivre, azozwa yango bazape na kimia. To kende na vie après c'était. Étoile na biso moko tokoki ko déclencher yango na ba prière. Na nzela ya ba prière. Nde tokoki ko déclencher ba bénédiction na biso. Tozana posa tozwa poudre magique te. Tozana besoin tozwa ba poudre Johnson te. Mais tozana besoin ya kotambola na kobanga Nzambe. Tosakaka tolobaka pona bana na biso. Lelo soki tolakisi bana na biso singa loketo. Lelo soki tolakisi bana na biso soki osali boyo kepa mama boyo soki osimbikisi oyo soki osali boyo vina oyo kobonga. Tozangisi kolakisa bana na biso nzela ya Nzambe. Tokozana na problème na miso Nzambe. Na lobi bien bato na bato bazana ba croyance na bango. Ndeko soki yo zana Nzambe te ozana nani. Mokilo ekomi na makambo ebele bandeko nanga tozana masolo ya ba maman. To solola entre biso ba maman, to te ya bana na biso. Ezana mokolo moko jeune fille nanga yaki koyebisa nga se confie ki nanga na likambo moko. Mama ya moninga na ye alobaki na ye. Camarade na ye abala na âge moko ya jeune. Camarade na ye batanga na ye mais aza babikolo oyo babal saka bana vraiment na bo jeunesse ba 16 ans 17 ans moi na déjà bazweli ye mobali abali toyebi babikolo wana. Camarade na ye abalaki
na 18 ans, azalaki déjà na fiancé na 16 ans, elle a commis na 18 ans, mbala moko, mobala uti mboka, aye, babalisi ye. Mais, elle a qui mon connaissance côté la camarade nae, maman ya camarade nae, je crois na sina lobali kambo. Azo ye bisabango bazalaki misato. Azo lobaki pona ko batela ata un jour ceux qui bobali, pona ko batela mibali na bino. Bozwa biloko na biso ya basi o to monaka tout le mois tozo comprendre ba maman ya ba période na biso azo ko expliquer bana lobi soki ekomi na période akosila ekomi na suka osaleli mobali na yo te ozwi mwa ndambo tiango na kati mobali wana koboya yo te mwana nanga yokaki ayebisinga maman écoute ce que la maman de tel m'a dit nous a dit. Naebisi merci aya heureusement oyebi ke nzamba existaka naebisi ngana lobi Dieu merci comme kata lobi mais maman non ça c'est de la sorcellerie. Pourquoi? Pour moi na ayebi déjà makambo ya nzambe banda azokola ayebi ke boye pratique o eza ya ki sorcellerie pratique o eza ya mabenzamba lingaka bongo te. Naebisi yaya osali bien si il faut éviter moninga la lobi non maman ngala ko etika moninga la ngate to mesana naebisi me yaya la kisa nzela nzambe asala makambo wana te mwana za jeune mais akoma na problème ya makambo ebele abali jeune akomi na problème makambo ebele pourquoi pour ba parents bazo la kisa bango ba pratique moko boye ba mama mingi bazo mema bana na mabe biso ba mama totelema soki tozalaki na makambo ya mabe totika ba maman via lelo eza lisusu via ba mama ya kokanga miso te ya ba mama kozala timide te ya ba mama ya kobombela bana na biso makambo te tolobaka ba vérité na bana na biso totalisaka bana na biso ke non likambo eza malamu likambo eza mabe nalobaki moko mosusu na commentaire ya mama aso Louange TV pona ba émission na ye asalaka mokili makambo meke na tchaki mwa ba commentaire na landaki émission moko kaka ya boye mwana ya mwasi jeune fille bazolakisa ye akende kotia bibaka baka po mobala linga ye jeune fille wana pe ya boyaki mais ba mama ba intervenaki na lobaki na tchaki commentaire na lobi ba mama totika kozala ba hypocrite to lobaka kaka ke non to yebite non tozala bato oyo vraiment que non to lakisa bana na biso bana ba pesa biso confiance to lakisa bana na biso que to yebi makambo to yebi quelque chose mwana zala capable ya koya ko tuna on n'importe quelle question to yeba ko orienter bana na biso na nzela ya malamu po bana na biso ba bunga te po bato mususu bazwa opportunité na place na biso te ba kende ko éduquer bana na biso tozala ba mama ya mayele mwana nanga soki ayebaki makambo ya nzambe te soki ezalaki ke na sololaka na ete soki ezalaki ke mama moko kaka oyo to yebi te peut-être alingaka ya koyebisanga te heureusement aye kosola nanga na lobi yaya non biso makambo wana toyebi yango te toyebi Yesu eza mabe basalaka kisi te batiaka biloko wana te eza prière eza ndenge okomi bongisa nzoto na ona ndenge ya malamu kozala propre kozala na botosi kozala makambo oyo esengeli ezala oyo Bible lobi mais pas ces pratiques là mwana ya mama wana aza jeune mais asalaka makambo wana bana ebele bazokende na mabe soki lelo mwana moko akutanaki neti na ndeko mama oyo apesinga lisolo oyo mama wana teye ke non oza jeune fille oza bien mais tala famille no eza na pasi il faut meko sala boye po boko bonga kolanda kaka prière te kolanda makambo susu te tala soko kebo sali boye ko mona famille no ko bonga mena ko bonga wana sima nango bandeko nanga toyebi te nini okoki kokomela biso après bana na biso bakoko na biso ba génération après ba sacrifice nini mama wana asalaki mama ya Judith asalaki c'est vrai akangi bana na ye alobaki ke non ndenge nazwaki basinga loketo wana na latisi bino na memaki yango place na kendaki eza po bino bozala protéger et les autres et le reste biso bato totambolaka sa mabondeli eza na bato mususu bakendaka babisika songolo pakala bakei ba opesa ye peut-être mai ya sukola nango mai wana ko sukola nango ba yebisi mai wana ozo sukola nango bwaka yango na balabala mutu oya konyata oya za faible akutani na mabe
Et comme peut-être maladie au moins na moutazala qui normal comme na maladie mais ça sacrifice moko eza que ceux qui osana Yesu te eza pasi ba mususu bazana Yesu ba mususu pe bazana ba protection na bango mususu mais ba protection na ba ndeko tozana confiance na ngote po tozo mona ba dégâts ndenge zo salema tozo mona batunde bazo koma maboma tozo mona ba mabala o ezo simba na kisi ndenge zo beba ke mobala yinio o sali eloko te mais o eza ya Yesu ata bo soigna ata bo budi lobi nango kimi ekozala malembe nzamba ko sala grâce mais o ezala ke basi bakangaka mibali bakangaka basi oyo basalaka ba pratique ya mabe esuka kaka mabe yango wana soki na ye kobeta lisolo o na masolo ya ba maman bandeko nanga ezate ke po emema biso na mabe non ezaike to sosola to yebaka kotika bana na biso na mabondeli to yeba voix nini tokoki ko orienter bana na biso totalisaka deja bana na biso ke yaya ozokola soki muta lobi na oboye komeka te soki muta pesi yo conseil boye kolanda te tala ndenge nga na tambolaka tala ndenge nga na zalaka tala biso ndenge tozalaka oyebi oyo yo ozali oyebi nini okopesa bana na yo bandeko nanga tozala ba mama ya mayele bana bakoli na poto awa tozana ba bikolo ebele tozape na ba croyance ebele. On a Judith, c'est normal. C'est la bénédiction de Dieu puisque Nzambe a tcheli biso bomengo nyoso awana se ya mokili. Yonde zara mayele, oye bandenge nino ko profiter na oyo Nzambe a tcheli biso. Ba oyo baza mayele, ba oyo pe baza mayele te, baza pe mayele te pona Judith, c'est comme ça. Pour sa famille, c'est comme ça. Et bon pona yonde konanga. To la kaka te to la mukaka to kenda kaka na ambiance te ata kuta ambiance za lelo pe covid ya ko baby sa makamu nyonso mais malgré ça tozo continuer toujours ko vivre malgré ça faut to lukaka ko créer be sengo na biso entre biso na famille na bana kaka ndenge zalaka mais ba maman oyo ngai na yoko te na masolo ya ba maman na ye kaka ko fungola miso ke ndeko mwasi na libota na ye ba utiliser poudre Johnson mais na lolenge moko boye to yebi ba matière nino ezaliki na poudre wana te o esala ke bango nyonso ba se retrouver na poto mbala moko ba vi na bango échanger je dis ta lobi kino lelo bazana ba problème te bango nyonso ba bala bango nyonso ba bota bango nyonso bazana ba vie ya bien bango nyonso ba vivaka bien mama na bango kozanga esila azanga ka lisusu te na mituni na lobi ce qui poudre Johnson kaka poudre Johnson ezo pesa batu lumière et bongo Nzambe oya kela biso peut-être to bonde la kamabe peut-être to yebaka ko déclarer te peut-être to yebaka ko senga te oya monaka ke peut-être azo luka zo zoate to kanga makaka na Yesu ce qui bato la mokili wana bazo pesa ba solution combien de fois Nzambe na bon moi akopesa biso ba solution oyo kozala suivi toujours na bénédiction oyo bana na biso ba génération après et kozala te ke biso to lemanga mobesu bana na biso bakomi bakoko na biso bakomi koyoka ngai non il faut to préparer génération future ya bana na biso lelo peut-être biso tozo lela po bakoko na biso ba ancêtre peut-être ba salaka ba pratique ya mabe lelo ekomi ko kata ba lien ya famille ya coutume ko bebisa mais biso to sala effort ba maman to zala ba maman oyo génération oyo bana na biso ba koko na biso ba koko loko na biso ba kutana na makambo wana te ba vivre heureux na yango wana tokangama na Yesu ba poudre magique ezala kaka ya kobondela na ndenge ya mabondeli et na lobaka nazo continuer ko loba bandeko nanga ton na biso eza ya Nzambe te Nzamba yebi ndenge asala mutu na mutu biso nyonso tozo bunda na tozo luka po tozala kaka malamu po tokotika kate ko luka tokotika la te ke kotika tozala malamu toza biso nyonso na ki cherche oza na 1 olingo koma na 2 oza na 2 olingo koma na 3 na esprit ya bien pour la vie c'est comme ça il faut chercher il faut ko luka il faut ko sala il faut ko évoluer il faut ko améliorer totika na ka place mon côté tozo sala makambo po lobi na biso ezala meilleur mais
toko sala yango na lolenge nini, toko tambola na ndenge nini. To yoka biyoka yoka te bandeko na nga, peut-être yo po kendaki okutana ki na likambo wana, peut-être ozana baninga oyo bamona akeno ye ata zo sambela mais azana mo eloko na ye moko o etilizaka o asalelaka o esalaka pesa ke ba makambo, pesa makambo zo makambo. Mais pesa makambo zo makambo ezala na ndenge ya bien, na ndenge ya logique, na ndenge ya normal, na ndenge ya kobanga nzambe keno na mutoki na biso nde tokolia. Na lipamboli oye utaka epai ya nzambe. Koyeba banani oyo tokosola na bango puisque soki ba esprit na biso eza faible, tokoki kokende pe na mabe. Po eza na bato mosusu soki bazo convaincre yo na likambo moko oyo ya yebi ke asali yango eza bien bandeko nanga, soki oza na esprit faible, oko perdre kondima na yo. Oko koma vraiment que non, pas si eleki non, souffrance eleki, ezape mabete, na sali pe liso mote, ba lobi kake, ezap biso moko photo déclencher ba bénédiction na biso, ezap biso moko photo booster ba étoile na biso, alors ngai pe na vandi peut-être na yebite, peut-être na église ezo simbate, peut-être, na luka na sala kaka moi système, non. Ba système ezakaka na kotambola na kobanga nzambe, na kosaka yo moko na koloba oyo yo linge kokisamela yo ya malamu yango okobanda ko déclarer na vie na yo pona bana na yo pona mobali na yo pona bakoko na yo pona génération future. Oui, yango nde ko déclencher ba bénédiction na biso puisque tozo loba tozo senge pa na nzambe pe tozana kondima. Lelo soki tozwi malamu soki pe tozwi te tokomisa kaka nzambe mais souhait na biso ezaki tozala malamu. Kaka makambo ya bapoudre oyo bandeko nanga eza na ndeko mosusu ya mwasi akutana pe na likambo wana azalaka na ba camarade na ye ba jeune fille. Ndeko mwasi jeune fille wana bazovanda na ba camarade ye sikoyo azalaki na chance na ye ya normal. Azwa libala na ye azwa mobali babotaki na note, mobali ya balaki pe na note mais ba yaka to vanda kaka. Mobala azalaki na situation ya bien alingi jeune fille wana na ndenge ya bien fille akomi ko vanda kene komi kotisa. Peut-être souhait un jour ezali ke mobali wana bala ye alinga ki na ndenge ya malamu ya kisite. Mais jeune fille wana azalaki na ba camarade na ye. Ba camarade ne mususu baye mususu baye kotala ye, copain na ye wana azalaki te. Ba camarade bavandi. Copain na ye abengi ye ayebisi ke non nazoya mais nazoya nga moko te, nazoya na ba camarade nanga. Fille wana lobi et coïncide bien. Mobile nanga azalaka bien, azape na ba camarade bien. Donc bo kendete bo zela peut-être na ba camarade wana bakoyo ko linga moko la bino e osala bien. Bazala ki misatu. Moko na bango pardon. Alobi ka ndenge zakato kende komi bongala. Ba moni camarade na bango abakisi moi fond de temps et sali kitoko makasi. Na mfi oyo azalaki deja epai na fiancé na ye abandaki kosokipe na ye. Na moninga mosusu ayaki bango nyonso bazwi fond de temps ya moninga na bango wana bapakoli. Po bazela mibali bakoya oyo azalaki deja na mobali na ye na ba camarade mibale bazozela po mobali azoya pe na ba camarade na ye bandeko nanga ekomaki mobali wana ayaki. Au lieu à s'intéresser na fille ou ya linga tchaye na ndako malgré bala qui était atika ki mwana mwasi wana na ye na ba camarade na ye ba komi ko wela mukolo fond de teint o ya pesa ki na ba ninga na ye. Donc ba ninga na ye ba sepela ki moninga tie fond de teint za ya kitoko bazala ki pe na ba oya bango batika ki bazui poudre ya moninga fond de teint ya moninga batie e balukela ki bango kitoko oyo bango ba mona ki moninga na bango mobali wana ayaki na ba camarade na ye bango nyonso bakoma ki attiré par fille oyo azalaki na fond de teint. Mobali wana mukolo fille wana mukolo ndako aboya ki fille wana banda kaka jour wana kaka baninga bakendaki abengani fille wana ayebisi yeke na lingi yote nazo sepela na yote nazo mone longi na yo lokola mutute nazo mono njiro za na besprit mabe nazo kokotala yote kaka na butu wana ayebisi fille wana abima akende. Mais achaki poudre wana kaka mbala moko pourquoi asenga ki epa ya moninga moninga wana azwaki place ya camarade suite nango toyebi biso nyonso makambo wana ndenge elekaka
akovanda toyebite na yebite après soki la ka bango ndenge nini. Mais jeune fille oyo azalaka déjà na mobali alingaki ye azalaki na ba moyen avandaki na ndako aperdaki mobali wana pona bitiata bilula lulomoni moninga tie loko moko ya bien. Ah, nazanga na fond de te mais oh yo tie eza kitoko mingi pesa na na pakola ake komitia botutu na elongi amitié bitutu na elongi tsukaki mobali akomaki attiré na ba camarade ya mobali bango nyonso bazotala les deux filles wana mususu te bazotala kaka kolo fond de teint ti na ndenge makamu nyonso komaki tozala na bokebi ba mama bakamba boye to te aka mingi bana na biso ya basi pena ya mibali surtout mingi ya basi. Po na poto awa tozana ba bikolo différent de na lobaki tozana ba culture différent bana na biso bazape na ba camarade ya ba bikolo ebele soki to sali attention te bana na biso bakokende na mabe bakokende kolanda ba Johnson ya Monica Keza Johnson et pourtant et comme poudre magique oyo azopakola yebi déjà makambo wana za peut-être na ba protection na ye mais mwana koya kolanda sans protection mwana ake na mabe mwana ake na ba problème na vie et kozala malamu te pona biso ba parents ba maman na masolo ya ba maman na ye to solo la kaka ndenge ezalaka to komi na biso na suka vraiment ezalaki poto fungola ba miso na biso ba poudre magique ki lelo ezali awa na poto ezali partout ndeko mwasi ya betela kinga lisolo alobi ti lelo esalemaka ti lelo bato bazana yango ayebisinga na Belinda. Vous les Congolaises, vous êtes les hypocrites. Puisqu'il y a beaucoup que moi je connais utilisent ce genre de choses. Mais quand vous parlez toujours de Dieu, vous ne savez pas, mais il y a beaucoup qui sont dans ces pratiques-là que moi je connais. Bande konabiso, baye babiso na ndenge ya mabete. Topé sa confiance na makambo oyo kolekate na makambo oyo biso peut-être lelo to mona ke to réussir mais futur bana na biso bakoko na biso ba ya ko souffrir pona mabe oyo biso tozo sala lelo. Non, ce n'est pas bien. To changer ba étoile na biso na lobaki na émission pona Pamela Evunja na zongeli yango so sikoyo, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et nzambe asala kama na ndenge na ye, la vie appartient au courageux. Oya lukaka na ndenge ya malamu akozwa. Na mutoki na biso nde tokolia. Donc oyo zo luko zo bongama na ndenge ya bien otie prière nzambe liboso mutu na mutu ayebi ndenge ni na tambolaka. Mais oyo zo tambola na ndenge ya malamu ata lelo azuite lobi akozwa. Ata bino bozo mona kozwa na ye za ya kokokate, mais oyo nzambe pesa kaka kimia. Ye moka omi mona ke nazana nga l'aise na mukie oyo nazozwa. Soki pe apambola mi na ebele, pourquoi pas? Po ezaka ka bato mokilite nde ba pesa ka bato ba bénédiction ya ba richesse ebele. Avec Dieu aussi, on peut être riche, on peut être célèbre. Et l'on a nzambe. Mais tellement makambo komi ebele mutu na mutu kaka na kati na enda koyeba. Donc biso tokolanda kaka exemple ya malamu yango na ye na beti lisolo oyo tozwa ya mabete. Mais tozwa ya malamu na suka na ndenge nazo conclure que on peut déclencher nos bénédictions, nos étoiles avec la prière. Avec la crainte de l'Éternel, toye bakaka ndenge ya kotambola na kobanga nzambe, ba masumu oyo eza ko éviter ya kosala na côté to sala effort ko éviter po tozala bien. Relation na biso na nzambe ya mutu na mutu eza likambo ya parents te, eza kaka likambo ya relation ya mutu na nzambe na ye, ndenge yo moko ozotambola ba principe na yo na kobanga nzambe na yo. En tout cas, merci la famille. Merci la famille, tokomi na suka. Napesi lo sako à mon mari, à Faux Baïngue le boss, à toute la famille Baïngue, sans oublier Mireille Mirador, Mireille Baïngue, à toute la famille Benz, à tous mes amis, à toutes les dames, le maman qui me soutiennent, qui ont des chaînes sur YouTube et qui sont là tout le temps pour me soutenir vraiment, le sako et la bénédiction et Zalanabi Sonyonso. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Et bye bye.